Na séjour na ville ya Goma, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi accompagné na distinguée première dame ba visiter ba sinistré ya Niragongo mokolo ya lelo lundi 14 juin lokola garant de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président ya RDC, alaki ko se rendre na Beni pe Ituri pour évaluer situation pe évolution ya état de siège. Prévu mokolo ya lelo, procès en appel sur ba détournement na EPST ezali renvoyé au 5 juin prochain. Mokolo ya lelo le 14 juin ya lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de donneurs de sang. Importance ya journée wana tokoye baba détail ya baélément o nyonso na kati ya édition na biso mokolo ya lelo. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue kasina lingala a musala et salamaka kaka ndenge bolengaka. Édition Bandi, Nazane Semako présente les bino yango. Bonjour, bonsoir, ils ont dépendre na air besoin la biso partout dans le monde. Tikato Fongolango na examen à 7 projets de loi ya gouvernement portant ratification peu près yaba crédit politique o esalimi lelu na Sénat. Bolanda ba détail et pesani awa na Nathan Siata. Ba sénateur l'examinaki lors ya plénière ya mokolo ya lelo lundi 7 juin 2021 na projet à loi portant rectification de prêts et crédits émanant du gouvernement central. Ezabongo examen moko ya seconde lecture après l'adoption na 335 députés nationaux ya lecture ya liboso na Assemblée nationale. Ba projet o ya rectification ezalaki présenté pe défendu liboso ya baeli mokolo ya mardi 25 mai leki na ministre ya finance Nicolas Kazadi. Ba membre ya réunion ba répondaki na ba préoccupation ya ba député accès na politique ya endettement choix ya ba lié pour na ba réalisation et transparence na gestion ya ba projet ba fa obtenir na ba différents bailleurs oyo ekozala affecté à plusieurs secteurs ya vie nationale pe na ba infrastructure santé publique pe agriculture. Kinshasa et l'équipe partout. Tobaki ngole bandeli chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami uta mokolo ya samedi dernier na ville province ya Goma. Dimanche leki asalaki point de presse liboso ya bapandi sango alakisaki objectif ya déplacement na ye na est ya République démocratique du Congo. Bolanda na image pe commentaire oyo. Chef de l'État congolais azwami na ville ya Goma uta samedi 12 juin na poko ya Félix Tshisekedi oyo azalaki liboso ya presse dimanche 13 juin na résidence na ye na Goma adivolaki objet ya mission na ye na deux provinces oyo ezali na état de siège. Ye atalisaki que descente na ye na Goma ezali mpona koreconforter population ya Goma koyoka bango pe koyebisa bango ke l'État abosani bango te. Na même occasion chef de l'État alakaki ko se rendre na Beni pe Ituri pour évaluer ba avancée à état de siège. Ye a félicité qui na même occasion ba chaîne ya solidarité oyo batu ba organiser qui na solidarité na bandeko ya Goma oyo bakutana ki na catastrophe naturelle ya éruption volcanique ya Niragongo. Na boye président Félix Tshisekedi a remercié qui ba différents donateurs entre autres président Kenyatta oyo Kenya oyo tindaki pe aide na ye. Ba humanitaire pe batu nyonso ya bonne volonté o batiaki ba prière pe batindaki biloko mbongo biloko akolia pour kosunga bandeko ya Goma na o etali état de siège. Président de la République na qualité na ya commandant suprême ya force armée a se félicitaki na ba résultat déjà obtenu na mi-parcours l'état de siège ya sepeli na capacité ya nuisance ya ba force négative o ezali sensiblement réduite pe atalisaki ke bazali déterminé ya ko poursuivre bango kino bako éradiquer fléau o insécurité na est ya RDC. Na boende président ya RDC alaki kosala déplacement tina Ituri pona ko évaluer ba opération militaire na province oyo. Bako chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azelami mardi 15 juin na ville ya Beni. Et le mona distingué première dame Denis Nyekero couple présidentiel
Ezwami na Goma et se rendre lelo lundi 14 juin na territoire ya Nyiragongo pour na palper du doigt situation ya ba sinistré ya éruption volcanique ya Nyiragongo oye komaki le 22 mai dernier bango basalaki nyonso le mona gouvernement pour que ba sinistré o bazala prise en charge pe ba siraki retourne na bango lelo au chef de l'état 3 semaines après aponi kokita yemoko sur terrain loko la papa ya bana pour na kota la lolenge nini Goma ezali ko évoluer Kinshasa et l'équipe partout. Totikali toujours na Est République démocratique du Congo, précisément na Ituri, wapi plusieurs hommes armés ba se rendre na force armée congolaise bolanda évolution état de siège kuna epesani awa na Tonsiata. Au total, 5 hommes qui menés na 5 armes à feu baserandaki na armée congolaise à FRDC na Boga. Moko ya ba localité où ils se trouver na chefferie ya Baema Boga na territoire ya Irumu province ya Ituri. Mokolo ya lobi dimanche 13 juin 2021. Reddition oyo esalami suite ya pression militaire où ils allaient exercer sur ba ennemi ya Kimia. Ndenge azali ko souligner awa porte-parole ya armée na Ituri suite na intensification ya ba opération militaire pression militaire oyo ezali exercer sur ba hors la loi oyo ba ADF na ba allié na bango ba forces armées ya République démocratique du Congo ba enregistré mokolo ya lobi 5 redditions na kati wana 5 sujets banyabusha na maboko bazalaki na 5 armes ya ba type AK-47 ba serandaki na ba forces armées ya République démocratique du Congo. Ndenge a expliqué lieutenant Jules Ngongo na point de presse oyo esalemaki mokolo ya lobi. Bandeko oyo bamemaki bango na état-major ya secteur opérationnel ya armée na ville ya Bunia. Esengeli ko noter que ba membre ya tribu Banyabusha bakomaki na Ituri en provenance ya Kivu depuis plusieurs années pe ba s'installa na 2 chefferies oyo ezali précité bazali ko pratiquer agriculture pe ba activité mosusu. Pour un rappel, depuis Boutou, il y a dimanche 30, côté de la tongo, il y a lundi 31 mai, l'équipe, attaque et belé et salima qui peut les aller attribuer na ba rebelle ADFP, ba allié na bango, ou bazali enregistré na ba village, pe ba chefferie ya bae ma boga, pe banyali chabi, ou ba causé plus de 70 morts, mais les sous déplacement, il y a ba milliers de civils, pe plusieurs dégâts matériels. Nabongo, dès lors que l'armée a intensifié qui opération sur terrain pour anéantir les rebelles, ne bango moko la komitika moko pour koluka kimia. Nabongo, forces armées ya République démocratique du Congo bazali toujours ko rappeler na ba groupe rebelle nyonso o bazali na kocha ki tetiete bazali na nzela na bango soki bakoyoka et que bako déposer ba armes bako construire kimia ensemble mais soki bako tia mutu makasi bako subir rigueur ya loi. Nabongo pe armée azali ko senga na population a continuer ko dénoncer ba mouvement suspect nyonso oyo bazali ko semer terreur na partie est de la République démocratique du Congo pour na tour na bango ba mema kimia oyo ba congolais nyonso bazali ko zela. Kinshasa et l'équipe partout. Une vingtaine de personnes bakoufi na lac Tanganyika suite ya naufrage au Salami Nekar ya 6 jours bolanda ba détail et pesani awa na merveille momende. Ministre provincial ya média pe porte-parole ya gouvernement ya Tanganyika Dieudonné Kamona présentaki ba condoléances na ba famille éprouvée au bazalaki na mawa pe pasi ya kobungisa bandeko na bango na naufrage ya lac Tanganyika mokolo ya le 12 juin 2020. Selon administrateur ya territoire ya Moba Didier Kambere kaka le même samedi wana 7 personnes bakufaki na noyade pe ebele baza disparu na naufrage na Kamamba. Abakisaki pona koloba ke na butu ya 7 au 8 juin pirogue moko ezalaki na 47 personnes eutaki Liyombe pona kokende bongo na localité ya Kapamba. Kasi 14 passagers batikalaki na pirogue tangu bakomi na localité ya Kamamba mopepe makasi ebandaki kosouffler ezalaki vers ba 23h. Conducteur asigeraki na bagero ya boa a accosté quelque part kasi bango baboyaki pe basalaki discussion à makasi au moins pendant 40 minutes. Ezalaki vers minuit que accident o esalamaki 5 personnes misusu bazalaki rescapées.
Mais à souligner les sous koloba que ba recherche ezosalama mpona koretrouve bacorps oyo ezomona te. 19 personnes bakufaki mpe lisusu na noyade na naufrage ya lac Tanganyika na hauteur ya Uvira na province ya Sud Kivu. Yango nde ezosala total ya 26 morts na espace ya 8 jours. Kinshasa eleki partout. Tolobaki yango nde bandeli procès en appel ya détournement ya EPST ezali renvoyé selon cour de cassation au 5 juillet prochain. Bolanda batétail epesani awa. Sima ya ouverture na yango lelo lundi 14 juin 2021 na cour de cassation, procès en appel ya ex-inspecteur général ya enseignement primaire, secondaire et technique Michel Djamba pe complice na ye Delphin Kamba, directeur ya service ya contrôle ya paye ya ba personnel enseignant Sekopé na Mukuse ezali renvoyé au 5 juillet prochain pour l'instruction selon cour de cassation. Absent physiquement du procès, les deux prévenus au Bazala qui représentaient na avocat na bango na présence ya partie civile ou les ala qui peut représenter na avocat na la République Bazali toujours qu'au plaider non coupable. Tobo sanate koko et audience au Salemaka na prison centrale ya Makala le 25 mars 2021. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe et condamna Michel Djamba, inspecteur général ya EPSTP Delphin Kamba, directeur national ya Sekopé na 20 ans de travaux forcés pour un détournement ya balinier public alloué na secteur ya EPST. Likolo ya peine wana cour d'appel ya Kinshasa azwaki pe ba décision mosusu ndeti interdiction ya ko accéder na ba fonction publique, privation ya ba droit civique pe politique, interdiction ya droit na liberté provisoire et sous restitution ya ba fonds détourné pe paiement ya dommages et intérêts o ezalaki chiffré na montant ya 10 millions de francs congolais. Na nyonso oyo ba concerné bazali toujours ko clamer innocence na bango koloba ko bazalaki toujours ko agir sous instruction ya l'état congolais. Donc affaire oyo ezali ya bango te kasi l'état nde esengeli aloba po bazalaki sous instruction ya bato pe babandaki kosalela kaka mibeko ya hiérarchie na bango. Affaire oyo ezali donc à suivre. Kinshasa eleki partout. Le 14 juin, il y a les lots qui ont célébré Journée mondiale de donneurs de sang pour la ligne Kopé Samakila. Importance nango ezali ni na bomo ya batsu bolanda image pe commentaire oyo. Le 14 juillet chaque année, mokili eselewaka journée mondiale des donneurs de sang. Soki pona bayike babengaka journée mondiale des donneurs de sang, basusu bazolobela journée mondiale du don de sang. Na nyonso journée yango ezali na objectif ya ko sensibiliser population sur ba enjeu ya don de sang. Journée de don de sang ezalaka pona ko sauver batu partout dans le monde et sengeli koyeba que 8 personnes sur 10 bazali na accepter na sécurité transfusionnelle. Kasi grâce ya ba don de sang anonyme, ba millions de personnes, ba milliers de vies bazalaka sauver chaque jour partout à travers le monde. Journée à lelo ezali journée de réflexion kasi pe occasion ya ko remercier ba donneurs de sang volontaires pe réguliers au ba pesa kamakila pour na ko sauver ba vie. Yeba que Moutonio Sakoki ko aider pe ko sauver ba vie. Na kokoma donneur de sang régulier, tout ce qui est impossible pour des raisons médicales. Okoki pe ko pesa kamakila seulement ba jour ya ba récolte kasi nyon saison dépendre na avis ya médecin na yo donc contacter pour que yo pe okota na kati ya ligne ya bato ba sauvaka ba vie. Toyeba ete sécurité transfusionnelle ezali besoin fondamental na ba système de santé ya bamboka nyonso. Au total, 192 pays ba célébraka officiellement chaque année journée mondiale ya don de sang. Bamboka nyonso ane contribuaka pe pour la sensibiliser population pour na besoin permanent ya kozala na makila pour na sécuriser bandeko nyonso bakoki kokuta na ba problème ya makila surtout bana ya moins de 5 ans. OMS pe organisation ndenge na ndenge bazali kotia ba stratégie claire pour na développer accès universel na sécurité transfusionnelle
oyo reposer sur prononcer un don de sang régulier volontaire et non minéré et kozala mingi la coordination nationale ya ba service transfusion sanguine na bamboka ebele. Solo penza atako ba progrès ezali enregistré sur ba question ya sécurité o ezali bongo lié na makila ba pays ebele ezali kosala ba effort na l'échelle mondiale. Au moins 40 pays bâtissent système basé exclusivement dans la don de sang volontaire na kati ya l'hôpital na bango malgré que ba amélioration ezali kosala mabutu moi kaka 30% ya ba pays des services transfusion coordonnés na niveau national ezali. Ba pays mosusu ebele ezali ko continuer ko dépendre na ba don oyo utaka libanda ya mboka donc oyo sengeli ke esomba malibanda ya mboka tope oyo makila epesami na famille alors que ceux qui makila epesami na famille ekoki kozala nango na groupe sanguin moko kasi ba risque ya contamination na ba maladie lokola VIH to pe ba infection ndenge na ndenge ekoki kouta na makila oyo uti na famille. Toyeba ke makila contaminé na VIH ezali ko continuer ko boma au moins 5% ya ba infection oyo ezali bongo na VIH en Afrique. Alors que dans le pays mosusu déjà ba pratique ya kosala ba test na makila nyonso bazozwa ezali déjà développé pour na koyeba makila wana ezali na type nini B ou C to pe ezali na VIH na kati. Chaque année 6 millions de recherches ya ba infection et salemaka pour na koyeba ko détecter ba makila o ezali mabe. Journée mondiale ya don de sang ezali ko rendre hommage na ba oyo ba sala nyonso pour na ko sauver pe ko améliorer ba vie ya ba patient ebele mingi bingi bana o babunisaka makila pamba pamba. Na cadre ya journée o kaka ba ONG internationale esengi na bamboka ba valoriser ba donneur de sang pe ba sécuriser bango na ko garantir bango sécurité transmissionnelle pe lisusu ko sauvegarder ba vie na bango po bazali très important. Toyeba ke na mokili mobimba 4 organisations internationales et travaillaka pona ko promouvoir ba don ya makila volontaire pe ya kofuta mate pona ko assurer sécurité transmissionnelle yo ezali kouta partout dans le monde pour que moto nyonso abika sima ya kozala na ba problème ya makila. Na kati na yango tokuti Organisation mondiale de la santé, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, pe lisusu Croix-Rouge yango moko, Fédération internationale des organisations de donneurs de sang, pe lisusu Société internationale de transfusion sanguine. Pour la année oyo alors que tozali na pandémie à COVID-19, journal lelo ezali célébrer na ba place publique ebele pour na kosenga na bato ba pesa makila pour na ko sauver ba vie, ko pesa makila ezali nango lisusu muté au contraire au sauver nde mutu moko oyo yebite e kosala ke abika simana ye ko bela pour na ko pesa ka makila er nyonso e sengeli ozala mutu ozali ko lia malamu pe otuna toujours avis ya médecin na yo lia kaka mingi ba légumes lia kaka mingi ba fruits e kosala ke ozala nzoto makasi pe na cas de besoin osunga moto oyo azali na problème ezali kitoko te na 21e siècle oyo moto akufa po azangaki makila et bon yo ndeko na yo ovandi wana okoki pe kopesa non seulement na ndeko na yo mais lisusu na ma vie oyo ezali ebele koluka makila. Le 14 juin lelo est interpellé biso nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Grande convention de femmes et de jeunes filles ezali organisée na centre d'évangélisation charismatique du 23 au 25 juin prochain. Zoïde pe kobosana te ke ozala présent. Maman pe jeune fille yoka sango oyo olingi okola na liloba okoma mwasi blindé pe intouchable na monde diabolique yokanga bien. Département des femmes et des filles concurrentes, il y a centre d'évangélisation charismatique sec na mokuse na assemblée centrale de Kinshasa oyo ezali kokumbama na mosali ya nzambe ya tongo pasteur Léon Richard Ilunga oyo ba organisé pona bino suka na convention ya ba mama pe ba jeune fille oyo ekobanda mercredi le 23 pe ekosila kino vendredi le 25 juin à partir ya 15h30 ti 18h30 awa na avenue Irebu A25A na quartier Matongo 3 na commune ya Kalamu référence marché Kowet non loin na rond-point Victoire oyo bino stubo yebi otunanga nini convention oyo ezali na thème ya
la femme et le miroir. Basali ya nzambe ya makasi oyo bakoteya awa ezali bongo Mama Céline Mwata oyo azali kokumbela département des femmes concurrentes. Lisusu Mama Rose Pasco pena suka na yango Mama Esther Kabedi basi ya makasi oyo bafandisa liloba ya nzambe bango nde bakoteya bino maloba oyo ekokotisa bino na kati ya ba promesse na bino pe bokokoma ba vrai guerrière yo mutu okoma mwana bitendi ya satana tala esika okozwa mayele pe okozala revêti na bouclier céleste oyo ezali maloba na nzambe po okoma ekila na monde ya ténèbres o tolobaki te tolobi rendez-vous yango oyo ya kozanga te yo mutu ozali na ba problème ya ndenge na ndenge ba solution ezali awa kimambangu po ozwa maloba ya solo oyo ekofandisa yo na kimia ya libela po na vino mobimba. Kinshasa eleki partout. Phénomène Madé Swabane Kotiti na hôpital lelo est intéressé biso, c'est-à-dire que comme un hôpital avant kotomo na ndeko na yo il faut pesa mbongo na gardien bon la ndenge population quinoise va réagir awa na micro ya Hervé Zaka. Phénomène Madé Swabane est comme normal na vie quotidienne ya ba congolais, c'est-à-dire partout au kokoma pour la solliciter service na ba aéroport, na ba hôtel, na ba boutique, na ba réception, attaque on a ba bureau à l'état, système comme moko avant tout après service chef na milamai. Ndeti kaka kinu atambola kana réservoir ya régie des eaux. Le pire ezali que mauvaise habitude oh et quantité na ba hôpitaux donc ceux qui oyé sima ya air ya visite et sengeli lié sa garde topé opesa na desu ya bana yambo ya kokota na hôpital. Mais non phénomène oh intéressé biso est-ce que ezali normal que nous doit pesa mbongo yambo kokota na hôpital ata kwa ye na air ya visite te. Le comportement wana eza malamu te. Mutu akozala azali na mwa mbongo moya muke asala effort alambela mutu maladi po ya kotala ye ntango akoma na porte bakomi kooblige ye pesa biso droit avant okota entre temps mutu azobela ezosengaka ndenge amela bakisi fo aliaka meme sikoyo so naza na 500 te 200 te ya opia yo donc nakokota te carrément comportement wana eza malamu te o mboka nini oyo mboka kaka makambo na makambo likolo makambo ntango yo ndimi ozosala na porte oza na salaire tika komaltraite bato bazoya kotala bato malade soki oza na mbongo te okota te eza bien te eza mabe makasi batika eloko wana batika mboka ebonga batika koniokola bato wana eza torture olembi biloko nazoi moke na ye nango alekomi 5 okomi oyunga libanda moye biloko ekota eza te mpe bazokanga motema baotika ozonga na biloko c'est pas bien eza bizarre ponga pende na bwe na belisaka mwana na mama ye mokasi ena obima libanda pona kota bazosenga ngai mbongo o pesa mbongo na siko kisi kutu nani tozoluka bambongo tosomba bakisi bongo mbongo na lisu mwa 5 000 na tosomba kisi tozwa lisusu topesa ngo lisu motu na porte au moins on te vivre bien te eza kitoko tata mukie faut to changer bizale message nini na loba pona la mikonzi nde babongisa ba makambo na bango ba contrôler tina ba hôpital totambola na ndenge moko solo ezate ke na hôpital baba ndo kokosa kosa bato ba sentinelle bazana na porte oza mbongo te sentinelle azokosa yo na mwa mbongo za mamuke oyo sombela ta mutu malala ale mbongo na so pesa ba na porte mutu no keta la vandi bongo eza bien te. Bon déjà eza ba comportement moto ko encourager des amabe tu arriveras même bato so babelisa mutu na hôpital ba osanga même mbongo akisi tam so ko tala ndeko wana mbongo ayena na ordonnance ekokana te na ordonnance ba pesier na hôpital batemseli banda basenga ba droit pour muta kota ce n'est pas bon ça ba comportement oyo to telemela ngo to ko encourager ngo te eza bien te lelo komi ke mutu ndeti ngala ko tala ndeko nga zo bela foko to te fo pesa droit na porte mutu a sécuriser porte na ko compliqué bino po misaka mo loko pesa yi donc déjà soit sur les hôpitaux l'état s'occuper na mutu wana oyo atie na porte wana po biso ba to ko taba malade to zo accès wana. Donc conseil na pesa na ebike magazine ilanda maramingi bandeko basala na ba porte ba hôpitaux wana basala ba porte ba dispensaire ba centre médical donc boye ba déjà loko wana ce n'est pas bon biso ba tuto ko tala ba malade na hôpital to za batambongo te to belisa rapene pona sentiment te mutu pa bela na volonté na été bambongo to tamola ngo MC ko kana rapena ba ordonnance to okuta na hôpital te donc ce n'est pas bobo kombeka bato besa wa droit donc ça comprenez mo fo botika.
Peuple congolais ezali important to lutter longo contre bantivaleur. Lelo oyo tozoluka état de droit pe lutte contre corruption kasi yebisanga indenge nini tokosilisa bantivaleur oyo soki biso moko tozobundisa yango te. Awa responsabilité ezali partagée tozalaka toujours l'habitude ya kointerpeller baautorité kasi yeba mutu nyonso azali na part ya responsabilité na bongo oyo soki oboyi kopesa madesu ya bana mosusu pe aboyi mutu nyonso na niveau na ye atelemeli yango phénomène oyo ekokita pe ekozala petit à petit éradiqué na kati ya société congolaise. Yebisa ngai soki okomi na esika na reta ekokute yo nini ozela calmement. Est-ce que c'est important au lieu ça au corrompre congolais pardon to changer mentalité? Est-ce qu'il faut qu'au pesa mbongo pour kota et zalakani to changer mentalité pour que mboka na biso pe changer ba kondi ba kosala nyonso te et sengali biso pe na kati na biso moko to sala o ezali important pour que mboka na biso e changer. Ti na aéroport mutakomi kaka madeso bana mutakomi na hôtel madeso bana image nini tozo teka ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Pour cette édition, le sport, équipe Yamanyema Union est s'imposée face à l'équipe RCK. Nascor, il y a 2 buts à 1 P et Coupe du Congo, des rencontres Betamaki Mokolo Lobby, Nathan Siata a zoné ambiance, il y a un match Nyonsoana. Équipe ya Kindu Maniema Union azalaki face na Racing Club de Kinshasa RCK mokolo ya lobi dimanche 13 juin 2021 na stade Joseph Kabila Kabange. 2 buts contre 1 des azalaki score final ya rencontre décisif pour na Maniema Union. Premier but ya club ya Kindu ezalaki bongo enregistré na 46e minute ya match grâce na penalty transformé na but na ndeko Rodrigue Chitemai. Na bongo esengo la célébration ya bio ya bapula ya Gilu Sadisu ezalaki de courte durée po ete na 55e minute ba visiteur na nzela ya Ngaba bayaki obtenir but na bango ya égalisation. Ba unioniste serein bayaki ko appuyer na accélérateur pe na 56e minute eko intervenir winning goal pe bio ezalaki inscrit na joueur na bango oyo azalaki na dossard 7 na club ya Kindu na kombo ya Maxi Pia Zengeli. Maniema Union na minute oyo azali na nzela pona ko s'assurer na 2e place na classement final ya Ligue nationale de football, synonyme ya qualification na bango pona Champions League. Côté ya Coupe du Congo, 2 matchs ya 55e Coupe du Congo et Betamaki version masculine. Ezalaki bongo disputé mokolo ya lobi dimanche 13 juin 2021 à stade de Martyr ya Pentecôte awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Na ouverture ya journée ezalaki bongo CS Sion ya Kolwezi, club ezali ko évoluer na Ligue 2 à surprendre formation ya Saint-Éloi le Popo Lubumbashi club ya Ligue 1 na séance ya battu obi na 4 buts à 2. Ezalaki après nul moko vierge oyo ezalaki concédé na issue ya temps réglementaire. Formation ya Kolosi oyo ye pour la première fois na ye a participé na Coupe du Congo a réalisé exploit oyo na ko tenir en échec équipe ya Saint-Éloi le Popo malgré ba effort déployé na Lei Matampi gardien ya équipe ya football oyo. Grâce na victoire oyo CS Sion ya Kolosi a accédé na second tour ya compétition. Par ailleurs, dans la seconde rencontre, Sa Majesté Sangabalende ya Mbujimai ye a gagné qui na ba minute ya suka ya rencontre oyo jeunesse sportif groupe Bazano na score ya 2 buts à 1 grâce na doublé ya Omwele na 17e minute pe 88e minute. Victoire oyo permettre na ba poulain ya coach Chiko Mukeba baleka na premier tour na tournoi oyo. Na bongo ebiki si bongo équipe ya Saint-Éloi le Popo oyo esengeli ba récupérer le la meilleure équipe perdante conformément na ba règlement ya 56e Coupe du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Édition LSI, Nazaki Nesenga ko présente les bino yango. Merci Bozalaki partout dans le monde. Nyakolanda Bisto. Bon, continuez ko s'abonner na chaîne YouTube na Bisto KNB News kasina ko site édition le lote. Sans couper sa merci l'équipe technique et rédactionnelle Saki Mosala ki toko na sima caméra Tozalaki na Hervé Zaka régie et Simama Kina Timothée KMB na réalisation ya Nathan Siata
Toujours la coordination et à grand lieu à communication depuis France. Dili Mukendi biso topesi mbote pe mosala ezo continue ko sala makitoko ngala bino tokutani mercredi pour l'édition mosusu kasi lobi bokutana na Nathan Siata pour la présentation. Kimela mbote na bino. Réalité ya bana